MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Salut les miens, certainement vous allez très bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Défaite, il y a Léopard contre Sénégal. À domicile. 3D. Léopard est mené à 2 buts à 1, 2 buts à 0, pardon. Banobolimbisi. Bazongisi, Sénégal les Zongisi, tous les débuts, et puis Tchebango à domicile. Sony, n'est-ce pas? Nasumakambo, il est congolais. Sinon, encouragement à les joueurs. Et parce que le football est en mathématiques, et ça arrive. Il y a Makambo. Bon, Isakaka, pour ça l'effort prochainement. Pour ça la mienne est à la bonne côté, les cas bon côté. Non, le bien maman est belé. Non, Simba maman est belé. Mais non, le maman vous met important. Très moto ya pour un congolais. Et là, on peut dire pousser dans la salle vidéo, ils allaient là les bossos ya. Comment on a un civisme extravagant. On a fait un match kaka parce que Congo Léopard est poli. Sobo gagné qui te sope soki Léopard est gagné qui ba Congo Bongo c'est là, n'est-ce pas? Pour tu ko gagner bon on ba to beta 4 heures, on a évité so ba baxer ba bien mais tant on a tourné score ba Congo ba no mener Léopard ba no mener so 4 Guinée bon aninya Soudan bon ba to ba za mo innovation et Niger Soudan Niger les semaines passées Congo ba no mener buto et pour la police ba ngo c'est là qui les allois sport beaucoup pour la beaucoup gagner le Bopoli. Il faut qu'on accepter la réalité. C'est vrai, ça fait mal, mais que voulez-vous? Bah, au niveau un civisme, désolé. Je crois que la direction est à moins là. Mais on change de position. Parce que l'image est dérangée même à mort. Bon, tout ça, bouton, can't help it. Je sais pas trop, mais bon. Pour supporter Kaboya, peut-être avec position, mais imaginez ça en bien la mission. Niveau un civisme extravagant, bouki bakiti na sport, na stade, je crois que tu moni ba image wana. Wana peka chilombo mutatinda ibino. Topo chilombo mutatinda ki ba supporter, toba sali désordre na stade ba samambo ba sali. Et puis après, bon, le Congo est bon. Na ba comportement, to ba caractère, ba bizali la lulenge ya boy. Ya mawe ya pasi. Tant on a eu ça rabino que ata président on a mécanisme changer mboko soye. Alors ça boy. Parce que kolongola ki congolais na kati ya moto congolais ya pasi. Kongola stambola sima mabe. Siko kolongola ki sima mabe wana kozongisa ngo normal.
eza jeté ya jeté mboko si ekufa eloko boma eza susu te olepe boluka pe bosunga ndenge ekufa wana ebonga ata me kiadiki beni nazanga defo maloba mpona mboko bato bayebisaka ngai mare yo mpona Congo obima mopepe mokolo ezali quelque part baza na mwa raison mais ntango otala mboka na yo motema pasi parce que suka tokozongaka Congo bajef ya francophonie eleka na kina tosepela stade botelo bakongole basala na suka ya baevenema bamema bakiti na bandako na bango bafilma bomona baimage tala mutu moko na 10 chaises na 5 chaises na motu azokende nango bamemi na bandako na bango eboluka mboka ebonga bofinga Chilombo abomi mboka to bazoboma mboka Chilombo tala ndenge obomi mboka nalobaka na bakongolais avant s'attendre na changement il faut banda kozala changement parce que changement oyo eyo nde mutu osala ke changement ezala na makambo nyonso tant que yo okosala effort te to okopose acte te ya changement toza pasi changement ekota bamakambo lekaka na mboka wana mutuka ezotambola mutu wana transport public. I'm 20% bienvenue. Give me 5 minutes. Mutu ana kata mutuka. La fin bolimbisi bando na bande koloba. Pour Congo bonga. Et à passer. À cause ya mentalité au Congo la koma nango to pazala nango. Ah oui. Ya ombo moni. To na nyonso na mboka ana. Mais malheureusement situation ils ont s'empirer kaka. Et ils ont passé. Peuple a un problème à civisme maintenant. Puis on va courir à l'éducation si autre ben nous en la classe. Ils ont une civique et morale. Ils ont la soute balongo. Et non seulement ça. Mboga mobimba. Et tonda bashege. De 0 à 70 ans. Mais bashege. Nabana ba 2 ans ba fazer ba koma na Congo. Na Kinshasa. Précisément, capitale. Naba koko ya bashege. Tata mukula la libanda. Mais ba détourner mais au salima ya ba milliards na ba millions. Ou ba rotonga ba centre ya ba rééducation, ba centre ba réformation. Ba foyer ndenge to mona na ba potoa. Ba orphelinat bozwa bana wana bo encadrer bango. Kasi nde bango nde bato bazo polier mboka te. Mutu mo akoli sans éducation. Tata mokolo lobi akolala la muki abeti shita sima neti nzamba zane nzamba mawa apambola ni mutu nyonso bon mona mutu ali se retrouver na cravate na costume akomo yo finga bato na ba réseaux sociaux lobi mutu ana se retrouver la muki abeti shita sima nzela Maroc akumi na poto mboka ya bana na bana lycée bosangani au classe sociale et bana raté aux mona ministre na Congo ezala mona nani na Chega Victoire Binotou. Même vie, même molongo. Et on a une différence exacte. Nous avons des réseaux sociaux en bateau. On a panel tondi na bateau. Ya maman na ya tata na ya koko na yo. On fait un salita fingi maman bota yo fingi tata bota yo fingi. Et on a une lelo toza même na ba journaliste. Mais ba mal éduqué. Mais on benga muta maele. Aroya fait abanga maman mututa respecta tata mututa c'est ça. Mboka za okufa na forme tout
Il faut vraiment formater mboka. Il faut vraiment kobandela nyonso à zéro. Tala niveau incivisme. Ba paya baye na mboka na bino, imaginez nous bo pesa to pe bozo tika. Ba Sénégalais be obeta bal na sina Kinshasa na Congo. Tala éducation ba congolais. Au moins na ba commentaire mutu mso oya okomelo ke non na Nigeria pe salema. Mais tout. Oh te ezana Congo ka te partout ezala na ngo bongo. OK. Soyez ezala bongo do bino fo bo adopter lolenga ngo ya mabe. C'est ça. Il y a pas si. Et on a le bakonza mboka Congo. Vraiment beau focus. Na oya motu ya na mboka wana. Kako yiba. Mbongo ngope utana ba poshi na bino mboka mbongo mboka utana ba poshi na bino te. Koyiba kozwa bokozwa na bino. Mais bo se soucier pe ata na peuple ngote. Parce que oza soni ya Congo mobimba. Soni ya mokonzi mboka, le pays de Tshisekedi. Soni ya ba ministre, soni ya ba congolais, mahamba motindo boy. Neto zinda na sama bele. What a shame. Et a passé, et a mawa. Kaba on va ba crier lobby que non balingi changement chilombo. mokili oyo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe pourquoi Artaman tu m'as rendu intouchable Artaman tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwana yo to komine balongi nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembela kayo ntongo pe pourquoi nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembela kayo ntongo pe pourquoi Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladie na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo basekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elongala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersede mpo na nga na yo jésus de nazareth